Bonjour, fidèles téléspectateurs. Boza et Belé, na Toronto, na Dublin, na Montréal, na Charlotte, Boza Rolanda Bisso, na Californie, Boza na Tucson, na Jeffersonville, Indianapolis, Boza Rolanda Bisso, na Mulhouse, na Neuchâtel, Boza Rolanda Bisso, na Grenoble, na Barcelone, Boza Rolanda Bisso, na Dubaï, Boza na Chine, na Guangzhou, na Pékin, na Beijing, wana. Boza Rolanda Bisso, na Pretoria, na Afrique du Sud, na Johannesburg, na Cape Town, Boza et Belé. Na Kisenso na Ngaba na Makala boza na biso na Congo Central mbote na bino tongo malamu na ngolo nzambe ndenge tozali awa tozali na Waterfront ezali précisément na Cape Town place tozali na Waterfront place boza komono oyo bato bakoloba ke mboka ya biso eza na mabanga lokola ba Congo Central moyeba tongeza te na matadi eza lokuta parce que nyonso oyo ezo se présenter na nature mundele asali relief mpona kosala yango relief ba relief. Il fait très froid na tongo tozali awa à peu près tozana 9 degrés na tongo il fait très froid na sima na ngai nde boza komona la beauté na kati ya mabanga me bakati yango basali nzela awa tozana Waterfront tozwaki billet depuis lobi nde nayebisaki bino billet ezali tu vois et billet yango oyo donc billet moko yango oyo mpo na ngai yango wana et puis billet mosusu ezali mpo na kamera na ndeko Viki Nkosi toza kokende na Rhode Island. Rhode Island ezali na île tokozwa bato oyo tozokende esika oyo wapi Nelson Mandela ntango bakangaki ye na Soweto bamemaki ye mpo akende osala prison na ye ya 27 ans oyo boyoka lisolo Mandela symbole de la paix nde toza kokende kuna sikoyo tozala biso moko te mindele baza ebele batouriste baza ebele banoir mpe bazali tozokende kodécouvrir mpo mona yango l'importance ya tourisme na mboka na biso qu'est-ce que ça peut donner. Mbongo tofuti presque $35 ngai na ndeko na ngai $70 ou 80 tofuti yango kaka mpona kokende kotala kasho ya Mandela mpona kozwa traçabilité ya histoire na bango toza na kasho ya Simon Kimbangu tozali mpe na balie touristique ebele topesa yango valeur comme je le disais topesa valeur musée le père je le dis je le répète ce grand monsieur a été abattu comme un mouton chez lui babeta ye masasi na palais de marbre akufa basandale na ye ezali bilamba na ye ezali bakiti ezali nous devons faire quelque chose to aménager yango bato bayaka régulièrement mbongo ekotaka na kesi ya leta ekotaka na maboko ya policier te bato bayalakisaka bakarte te ngai nafutaka to colonel to général tout le monde qui entre là-bas est dans l'obligation de pouvoir payer quelque chose selon un montant qui sera fixé. Moi je propose même 5 000 francs boza ebele makambo ya Tshisekedi papa Tshisekedi yo wana kufi c'est vrai que tokende kotala mozole na ye mais tolobaki ndako Tshisekedi aza pouvoir est-ce qu'il n'y a pas possibilité na kati ya ndako wana babimisa bakombata ndako wana ekoma na patrimoine ya leta bilamba ya bato bakufaki lokola barosi mokendi batrésor kala kapangala badesha de balinkulula bashebeya baarmatulu kozwa babiloko ya bato nyonso wana koya nango na kati wana kozwa bafoto na bango kozwa baouvrage na bango eza lokola temple ya démocratie tout ce que vous cherchez de la démocratie soki okoti kuna nde okokuta yango baradio ya Tshisekedi bambeto place azalaki pourquoi ne pas faire un truc pareil. Ce sont les idées toza koproposer na gouvernement ntango bakonome bato bayebaka ke toza na baide ya malamu pour en faire développer mboka na aspect ya touriste bokangama kaka na makambo ya cuivre te makambo ya baliama te c'est bon mais le tourisme peut nous donner suffisamment de l'argent. Israël Motombo Sango Mokonzi. Je continue balade avec Viki Nkosi, celui qui essaye de tant mieux et on peut s'apercevoir image place boza ebele bota la sexe ça va donner nano yoka nano mona kasho Mandela to yoka lisolo mais kasho Lumumba ezaka wapi toko expliquer pe parcours ya Lumumba toko expliquer pe parcours ya Simon Kimbangu bolozi ya bandombe ya mama Kimpavita pourquoi tokosala mote tokosala ya Kasavubu tokosala ya Chombe tokosala ya bandeko ya ndenge na ndenge tokoki kosala yango pourquoi toza kosala yango te baninga baza kosala ya bango baza kozwa mbongo mais en même temps baza koteka culture na bango toteka pe culture na biso c'est très important. Alors on va se retrouver tout juste après parce que toza déjà na kati tokozwa bato awa tokosala 30 minutes na nzela kino tokokoma bokomona ke toza na likolo ya mai ya monene mai ya couleur ya bleu bokomona yango te eza radio te. Merci pour la confiance précieux Mouyoko Trésor Karafai. On continue Roublin, Nadine Poulumba, Ange, Boza Ebele, Boza Rolanda Bisso Fali, Togo Sanité, Bato Baza Libanda, Yambo Kapé, donc Dada Rose, donc la rose verte, Mbote Nayo depuis Finlande, la Bo Sanité, Bato Pebaché, TV Moro Bato Bele, Baza Rolanda, les Arosala bien partout, dans les États-Unis, ceux qui nous ont maligné, dans la calamité. Allez à toutes pour la continuité, juste après cette traversée à bateau, Togo Son et Sopoto Soa. À toutes.
say something about this gentleman. His name is James Mange. What is special about him is that he is coming from the death row, from the condemned cell, because he was initially sentenced to death by hanging for fighting apartheid. 5 towers. That is the first tower. And this is the second tower. The third one up there. 2 towers are in that direction. All those towers were always manned by heavily armed sentries to make it a point that prisoners do not escape from this place, either to swim your way to Cape Town. That's why from 1964 up to 1991, not even a single prison managed to escape from this place. So from here, we are going straight to F section. F section. I found that these cells were given names. Our guide himself for the previous for 7 years and donc awa toza déjà na kasho ya Mandela na Rhode Island ndenge toye awa place tozali ezali bacellule ya groupe place babandeki kotia baprisonnier moto azoexplike biso awa azalaki mpe moko ya baprisonnier naye abeti 7 ans na kati esika tozali awa donc te eza radio te bablanquete wana nde bomoni esika banda kolala bazolakisa ngo kuna na kati boya ocomprendre oyo bacondition nini bato wana bazalaki incarcéré. Ce n'était pas facile. His name is Solomon Mahla. He was hanged in Victoria in 1979 for fighting apartheid. 101 freedom fighters were hanged there in Victoria for fighting apartheid, including this gentleman here. Remember, his name is Solomon Mahla. I'll talk about him later. Ladies and gentlemen, it is the triumph of the human spirit against adversity. My name is Nando, spelled as N-T-A-N-D-O. My surname is Mbata. I'll congratulate this job. Remember, you are free to take photo of this place, and you are also free to ask questions, but not difficult questions. You know, I like to do this job. To be a tour guide. On the other hand, I hate this job, but I do something else. I know it sounds like a paradox. I like this job because I get to see people from different countries all over the world. But I hate this job because I had to be the bearer of the bad news. News about our sufferings in this prison. News that are depressing people. If I had my way, I'd be telling people good news. Now let's take Mr. Mandela's prison number. That is 46664. In actual fact, it's 466, where mercilessly mowed down by machine gun fire. 69 people were killed there, including women and children. Most of those people were shot at the back to show that they were running away, but nevertheless they were killed. That was the turning point. Mr. Nelson Mandela was sentenced to life imprisonment, charged with sabotage. On his charge sheet, charges are that he left this country without a passport. He entered this country again without a passport. He underwent military training.
c'est pas facile. Place tozali awa ndenge aza koexplike na salle oyo ezalaki na capacité ya kocontenir kaka 35 personnes mais bango na nkolo oyo ezalaki traite ya banoir ndenge babande kosalela babande kotia plus de 50 personnes na kati ya salle soki bacondition ya droit de l'homme eye pour pouvoir vérifier bacondition dans lesquelles les gens vivaient babandaki kokuta bato na bacondition wana pourquoi après barapport na bango baye kozwa décision ya kotia bapeto wana mpona kotia baprisonnier mais bango moko bato na kotia bango bakotia bango na moquette oyo ozomona donc quelqu'un pouvait dormir ici 5 ans 10 ans na moquette oyo mais après un moment donné toi de l'homme derrière osalisa bango na babeto wana ça fait très mal cette histoire incarcérer une personne 27 ans pour la liberté na ye juste pour l'Afrique du Sud. Bazala libre de Bazalelo pour que Banoir Bazope Makasi à Bonoba. Mandela, c'est vraiment un symbole de la paix. C'est le processus de la grandeur. Et avant de devenir grand, il faut accepter d'être petit. Vous voyez, nous sommes ici à Rhode Island. Nous allons continuer. À toutes. Ok. Les solos, ils ont aussi mon kendi. Presque Milo Momoko. Camarade doit aussi expliquer les solos. Là, il lève vos abonnements. À l'époque, Bamonos Mazagi va étudier. Mais conditions dans lesquelles Babande Kotangi la Babande Kosepela na moté. Vous avez aussi la médecine, vous avez un microscope, un stéthoscope, vous avez un matériel des alités. Tout ce que tu vas faire, même mécanique, tu n'as rien. Alors, tous ces gens ici, Basilika qui doivent étudier, Bazalaki, d'accord, tu as un traitement. Basiliki, ouais, tu peux expliquer ce qu'il y a qui est Angola. Tant que comme en Angola, c'est les formations militaires, avec le Kamoya, tant que va découvrir qu'Abima qui légalement, légalement, des Bakanga, il va tirer la cachot. Ça fait très mal. La liberté ne se donne pas, elle se gagne. Là, ça va donc pas de ma banga. The photo was taken in 1960. Manuscript was found buried. Fortunately, that manuscript, it was the second manuscript, because the first manuscript was already smuggled out of this prison with the sons of a lawyer. When Mr. Mac Maharaj, the gentleman here, was released in this prison in 1976, he then transported that manuscript. Indian lawyers, colored lawyers, but not white lawyers. That's what Mandela exploited to smuggle out his long walk to freedom. From left to right, the fourth wing is Mandela. Para la película. Donc, comme j'étais en train de vous expliquer, place nous a Pinza, on va dans la Rhode Island, bateau, on a l'Indé, les baroutis de partout, on a raison. La simple région de la Libéra, Mitala, Cachot, place icône africaine, mondiale, Nelson Mandela, a passé ses 27 ans de prison. Place nous a dit, moi, mon quête, on a besoin de mon anglais, au constitué, mais tu n'as pas mon quête, on a zéro, on a mis ça pour ils ont servi à mon comme d'habitude. Cantine, on a des aïeux parce qu'on sort l'installation hygiénique. Ceux qui tournent dit les alités. Tu peux faire même un mois pour cantine où on est tourne. Il y a un moment, à un certain moment, il a eu des problèmes avec sa santé, l'infection pulmonaire ou la tuberculose. Voilà, c'est par rapport à ça, nous sommes ici ensemble. Israël Moutomo a commis la cachot à Mandela, c'est confirmé et c'est pénible parce que c'est un petit carré. Tout ça, c'est un désastre, c'est pas normal. No, you're both stranger to the past. Thank you very much. And part of your tour will be taking you to historical places of Rabana. It was believed that leprosy was incurable and contagious, and so all those people who suffered. Ladies and gentlemen, on Robben Island we have 4 prisons that was built for criminals only, and we have the smallest prison, which is the prison on your left hand side, and it was built for only 1 person, and that person was Robert Mangaliso Sobukwe. Into 3 years imprisonment for incitement in 1963 when he was about to be released
the cabinet set person, that's not a problem. How many people have ever heard of a man by the name Operation after his release as a prisoner on the island? And why you couldn't use a flashlight when you were taking his picture? They were given no sunglasses. This is the site where they got the opportunity to interact, to discuss issues, to exchange views. And that doesn't belong to the state, but to the Anglican Church of South Africa. And that is the only reason why. Vous avez quitté prison avec criminel, mais après il y a bon dans école. On dit autant que c'est ban à. Parce que des villages, il y a à travers à. Bon, on va tirer un exemple pour faire l'aménagement. Of Robben Island with their families. The white structure coming up on your right hand side is called Garrison Church, built in 1841. It was a church for the Nazis. Your commitment becomes a lifetime sentence. Some of the houses on your right hand side are now occupied by the staff of Robben Island. This was once a village for the gods and their families only. We do not have a school on the to do snacks, coffee or cold drinks, then you can use the structure. Bandeko na ngai ndenge nalobaki na bino tokoya na Robben Island tokomi awa mpona kotala histoire là où Mandela a passé 27 ans en prison. C'est vrai que Mandela bimelaki awa te akende kobimela na ville kuna, mais vraiment une grande partie a vie à Kacho nae alekisi yango awa. Bomoni bino moko le long ya parcours na biso ndenge tomeko la bino ba grande partie on n'a pas pu kokena ba détails ebele. Partout nous sommes passés, ba prisonniers bazalaki awa liberté pene ya ki prison de prison. Bazalaki na église, bomoni ba église toza nango ndenge balakisi. Tozalaki pe na prison bomoni ba banani ba cimetière, place ezalaki soki bango ba kufi prisonnier, place ba okunda ezaki na kati. Place monsieur ezalaki ba criminel, ezalaki place centrale, place bomoni wana. Le criminel kuta ko lobate bana droit ko lobate. Il y a un politicien qui était là-bas parmi les leaders politiques aussi à l'époque qui a fait 4 ans, il pouvait même pas parler avec les autres. Donc 4 ans sur la tout il faut sur le gana bassine. Tous les gars qui ont les appels école moko lelo comme école mais à l'époque ezalaki prisonnier et ezalaki prison pardon ya ba criminel mais ba commission lelo école ou eza quelque part na village à place ezali. Donc ndenge bazalaki wana bazalaki na droit kobota te pendant que na prison ba posa nzoto eza même moyo bota eza te soko boti ba kobota lo mwana na otikala komona isito mwana na batindi ye kuna na ville place ezali. Ces gens ici ont souffert. To komi na suka nde bozo mona kuna na sima table table montagne. Ouais, les gens là, Simon, la place pour ça. Donc, les gens ça la biso et Sengo, d'abord du fait que tu découvres l'histoire à Baninga, mais d'autre part, ils ont révolte. Il faut que ce Kanda yo Congolo zola nanga. Il faut que Sengo to zolo lamboka bat. Bas Sud-Africain, bas se sacrifier. Bas Sud-Africain, bas linga imboka na bango. Bas Sud-Africain, bas yeba kelo bazoluka. Yango lelo, le monde entier tala mindele nde baye belé. Awa bazan effectif, il y a 200 personnes qui vont travailler awa kaka pour maintien en place au Négezali. Donc maintenance nango ba mega ko structurer ngo malamu entretien à ma place, il y a ba bus biloko nyonso ezali où ils ont constitué tourisme 200 personnes mokako. Bazali pour na kosala musala wana. Les gens viennent de partout. Mindele batu mwindu baza koya. La groupe à bateau to tozaka 4 mindele et 4 batu mwindu pardon na cameraman nanga c'est qui fait 5 mais la majorité bana bonka ba mindele na mindele. Africain mokazo ba valeur à histoire té. Tout les mapons en Moukala. Ce que j'ai aimé l'aspect politique, malgré qu'il y a prison, mais qu'il y a persévérance, il y a 15 jours possible. Les processus de la grandeur. Avant de devenir grand, il faut accepter d'être petit. Congolais, tu dois aimer ton pays. Il faut l'inga patrie na yo. Il faut participer pour le développement en Moukala. Chacun de nous est appelé à faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais de ton pays?
mboka ezosala eloko te, mais yo moko ozosala nini, mboka ebongaka na bato. Nous devons travailler pour pousser les choses aller de l'avant. Il faut aimer notre pays à nous. Zana lolendo akobeta lisolo ya Lumumba, lisolo ya Tshisekedi, ya Mobutu, ya Laurent Désiré Kabila, ya Simon Kimbangu, ya Vuluzi ya Bandombe, zala na esengwa kobeta lisolo ya Kimpavita, beta ya Chombe, beta ya Kasavubu, zala na esengwa kobeta lisolo na bango. To tracer histoire, to teka image ya mboka, bato bayaka kolula, bayaka koyekola. Batala ba valeur culturelle au biso tozanango parce que l'histoire na biso de l'indépendance, Lumumba a été là, il faut parler de lui. Aujourd'hui, Tshisekedi perd de la démocratie, il faut parler. Mosé qui a chassé la dictature, il faut parler de lui. Bobongi Sabilo Kouana pour vendre l'image de notre pays na bato bakoya libanda. Non pas seulement que écoute Sambongo, mais les gens auront une idée par rapport à notre histoire et toko pérenniser dans les jours à venir pour la future génération. Tozalia Viking Kosa Sala Musala Israël Motombo Sango Mokonzi. Na ibisaki bino na kokoma soki na lobby yango nde na sala na ngolu na Nzambe tokomi awa na Rhode Island. Donc c'est ici presque qu'on va finir. On nous a donné juste 10 minutes pour contempler, pour enjoy moi ma photo ici. Dès qu'on termine ici, nous avons la place bateau, nous avons la mission à route à front, de continuer vie normale. TV Moro Batubele, TV Za Radio T. Et c'est la deuxième fois que je viens ici. Mais cette fois-ci, il y a une salle juste pour faire une étude comparative par rapport à aspect culturel, aspect touristique au biso toza ko négliger mais pas baninga ekoti mbongo ebele oza ko tungisa chef de l'état na makambo ebele chef de l'état futi to bon mais soki ba recadrer secteur oyo mutu bokocha ministre la tourisme lokola bat balinga na makango te bopesa tanga ngala za ngata ministre la tourisme soko boyi na yo bopesa ta Christian Bosembi bopesa lipasa azwa et osala biso malamu comme ça soit lipasa soit ngai on y va biso batoza na souci à kotambola à n'importe quel prix tozali sans prix sans argent ya batou biso moko ka volontiers on se paye du billet tozali à toza ko sala musala. Donc je pense qu'il faut ba jeune au lieu de nous mettre des vieux ba pesa ba jeune na secteur wana ya tourisme ba cha loboko pour que makambo ke na liboso lobi to teka pe culture nenga na lobaki na lingi na mona na 10e rue chef de l'état bolongola ba combattant nyonso baza na kati ya ndako ya Tshisekedi le feu balongola yango nyonso na kati po ndako wana eza ya bango te ndako wana komi patrimoine national. Moi je propose un patrimoine national to kotisa bilamba ya bato na bato bakufaki ba combattant batumbaka ya IDPS ya Lumumba to luka place papa Lumumba zali to sala pe bureau ne kitoko bato bayaka ko visiter ba kiti ya Lumumba ba place akomaka et pas Tshisekedi to tia bilamba ba Thérèse Kapangala to tia ba Deshade to tia ba Liki Nkululo to tia ba Rossi Mukendi Chimanga to tia ngona kati to tia ya nani ya bachebe ya bato baya kotanga histoire ba comprendre que Tshisekedi qui perd la démocratie, comment les choses sont passées. Il y a Mobutu to retracer histoire. Simon Kimbangu ça nous fera quelque chose de bien. Ngala silisi musala wa toza kozonga ti tozonga na biso TV moko batebele TV za radio te o etika liso nzamba lingi to komona na meto linga mboka. Poso to lingi mboka te rien ne marchera. Aime ton pays et cherche à faire quelque chose pour faire avancer les choses. Tombola maboko, misa yango tombola maboko.